Abana. Comment ta salaire bakati mbongo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozole langa livance. Olingo bubanga. 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo kosa ka biso. Tata, loko lo bito funda toke de funda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tukenda. Voisin na yope. Biso pe ba magistrat bakati biso mbongo. To kamwe. Yo nazo koma plainte. Na pesa avocat nanga to funda l'état. Na mbongo ya pasi boy. Toujours funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que Kozalaba Katibino Mbongo Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je Libino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge ba fonctionnaire ya l'État si ma kozwa retraite na bango. Na yango esengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Tout ça concerné t'es? Papa, nga mobile nga za policier. Ngai na kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat. Donc, boka mote soki ba kati bino mbongo, ezali depo na kolengela lobby na bino. Ah bon? Pe esoki wana te. Sensap azali pe lisusu ko intervenir na ba cas ya ba risque professionnel. C'est-à-dire maladie professionnelle, na accident de travail. Oh, mais ce qui boy tata, ils ont les canisiers malades. Avec Sensap, retraite ya ba agent à l'État eza sous le kamwa ko banga te. Retard ezalaka te, nkokoso ezali te. Telle ba condition tozo yambela ba retraité. Mais telle ba condition. Nous sommes le bien malade. Et bon, ce qui a agent wana kufi. Soki agent a kufi. Eh bien, molongani o atikali na bomoi a continuer ko toucher pension na ye. Ti soki a balité. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Ça que ça pour la retraite. Ce qui est dans Sensap, retraité à l'État, vous aurez le coup de la Kalako. Exactement. Ok. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na ngamutali boss. Eh maman, ezali kelembate. Ezande po mokolo papa a besoin pension, l'État a foutaka ye lokola fonctionnaire nyonso pe akelela te. To pe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail, bazoyer en charge. Et nous qu'on bâtit mon sali nyonso ou à foutre makana l'état bakobanda okata ye moi quelque chose pote tango akozo pension l'état aye bakofutaka ye. Voilà, on s'en soli. Sensap. Bon lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Mbote na bino encore une fois balandi ya Bosolo télévision. Sango lembite akole manengeni. Est-ce que sango alembaka? Sango azali. Soki na lembi na koyebisa bino na kosenga bobondela pona ngai, mais soki na lembi na note c'est que je suis en forme. Mikolo bele to monani te, nazalaki pa bandeko na biso na yeyimbo place tangenda kotala bango na Mongala. Nake komona bandeko na biso ba pigme, nake ko solola na bango, nake ko yemba na bango, nake ko bina na bango. Pasi. Lobi na kolakisa bino ba difficulté ndenge to tambola ki lobi bokomona. Tout ce qui vaut.
totamboli pasi nzela kokoma lisala il faut kokatisa kozwa bateau kokende tina ngambo bateau yango ya wapi est-ce que bateau ya malonga ezali naza la reportage moko ya Onatra na kotiela bino mikolo ekoya soki nzamba alingi semaine prochaine na kotiela bino yango bomona bino moko soki na lobi o bato bazoloba. Quand Kabila était encore président de la République, l'ancien président, na souci à kobongisa makambo basoko ni on a biso que batu bazana ba chef de l'état bazo aider bango te basangisa tout un peuple RTNC Afrique à l'époque télévision biso tozo sala kuna tozo film bateau ITB kokolo babengaka ITB bateau ezali awo bateau moko ya munene ezalaki awo so na lobi komba ko mabe bolimbisi ngai baino ba bongisi bateau wana moyenne 5 millions de dollars hein, si j'ai bonne mémoire si je me trompe pas, à cause de la 5 millions de dollars selon les informations. Mais j'étais là présent ce jour-là. Donc, Bossali Moussala Boussili, ici, Bossou Pena, président de la République, en fonction. Bossokoli, ici, président Maï, Bassali, honneur militaire, gouvernement, il s'est déplacé. Tout côté, na kati ya bateau wana. Donc, nati malukupe to zongi na bateau. Bateau, ezaki makasi, ba boîte na kati, ba terrasse, ba chambre à coucher. Tokendaka maluku tozonga bato wane kufa na plus de 5 millions de dollars et vandaka ka so okia na pora na bichingobila okuta bato wana etambola sute ya bisaka 5 millions de dollars période musuba biso ya te ba train il faut etambola moni ba train bon mona ba image en semaine prochaine ba montango nan ba train o moni ba train ndenge zalaka en tout cas il faut ba train ba yo zo train pas ba chinois ba sombi ba wagon papa ba train eza awa na gare centrale. Ok. Kaka président, ba sokoli si président, ba la tie bilamba, gyrophare, wow. Président ti, wow, na gare centrale. Tola na gare centrale, bota la ba train ngwana. Bomo na onde tozo ngona drone, eze belé tozo yango, siko ya de président, bomo ni ba train. Ti na le tambola te vandika place vandika. O pena soke yeza numérique. Bachango ba sachet na bité so bazoyi ba maman papa victoire ba zipi yango mitu papa ba konti si bato na kati tino tre wana tambola na note sango lobi tambola te na tuni ba syndicat Onatra na tuni bato tre wana ngai mo na kendaki kula ba image ezali tv za radio te na koti si drone na filmer semaine prochaine bokomona siko nazo comprendre te mboko za ndenge nini après la fin de cette mélodie. L'accent photo comme d'habitude, to banana photo on a des opé sa mbote mingi na avec Pascal Mukuna. Ata la photo avant to banda poto so banana ye. Photo to opé sa ngo cadeau spécial na ba ressortissant nyonso. Ya mongala to bandina honorable Noël Botakile. Hein, to pesi photo et se pelisaye et se pelisali botana et se pelisana batu nyonso balingaka ye. Bato bazo défendre na réseaux sociaux honorable Botakile. O ezali cadeau munene sango apesio. Photo et Pelisa Molendo Sakomi pour ezali ministère des affaires foncières ya mongala photo botala ita yango ezali et c'est Pelisa Jean-Pierre Bemba ministre de la défense pour ezalaka place oya ezalaka na rébellion et c'est Pelisa et c'est Pelisa ba Janine Mabunda bana mongala et c'est Pelisa ba Liaou Jean-Pierre bana mongala et Guaké bango le soir ressortissant o ezali affaires foncières provinciales ya bino photo et c'est Pelisa Bino et c'est Pelisa Katumbi et c'est Pelisa Fayulu et c'est Pelisa Matata premier ministre Muzitu premier ministre Sama Lukonde Pepe Lunkamba o ezali honneur naza ko honorer bino na photo et affaires foncières et ko sala bino bien photo et c'est Pelisa Kabila et c'est Pelisa Félix Tshisekedi et c'est Pelisa ba Congolais nyonso boza la lokumu ke toza la affaires foncières ya bien ezala mongala ta la photo ko la kisabana na archive. Photo de Yangwan. Un grand Congo 60 ans après l'indépendance. Botala Congo ndenge tikali. Nini to sali 60 ans après. To tongi nini. To bombi nini. Na principe ya continuité. To bengala mundele po biso moko to corriger. Mundele si akenda. Biso moko to tikali na nini. Tala yango ndenge zali. Avec Pascal Mukuna. Mbote papa. Mais quand on est to kutalite, ngala utie papa pigbe. Vraiment. La uti mongala musika. Na uti kotala bandeko boni libota boni losambo libota malamu papa nzamba zo sunga biso losambo pe kola zo sela ngolu. Alors to balala na photo wana ningo moni
60 ans après l'indépendance, bureau et affaires foncières, il y a province, il y a Mongala, ils en ont été. Sango ezaka ka Mongala te. Uti ko loba pona train. Uti ko loba pona bateau. N'appelle ce bac avion qui me pas vite. Qui me pas vite. Toke na aéroport. Matata mponi ka kozolo kwana. Akotsi bat na avion. Ba avion sekeye. Gouvernement ya république. Na kati avion na aéroport. Sango. Mon aéroport yango moko. De kuna biso José Makila. José Makila. Va poser pierre. Na Kabila ensemble. Sango pamba. Kolobate que beaucoup ici, Mukunzi Mboka, vous que na y en fonction. Nous tous sommes à Gamone Zaye. Yo kan sika zanani. Ezama mata tamponyo. Parce que ce que ça la mata tampon de kanga mi ake boloko. Nani benkieta. Bosombi avait mettre pas etikali. Bosombi avait enquête salama. Balukane na somba kango. Bato solo bwana. Ezaka ka baluki moteur ce qui a tracteur nini. Bake kocha. 5 millions ya munoko. Mais au fond bosombi tracteur moteur à tracteur bake kocha kuna. Parfois ta y a 25 000 $. Yo tangu saka kalelo. Token de tozong, les restes, qui pète. Et quand on l'a 5 jours, oui. Et c'est les destructions bien organisées. Il y a un politicien depuis 1960, il a Tshisekedi. Bien qui est bien organisé. Depuis 1960. Depuis 1960. 1960, ma vieux, c'est là qu'on la partout. Ma bateau, c'est qu'on la partout. Comment c'est 1960? Jusqu'en 1965, 66, 67, 70, bateau, c'est qu'on la partout. Ils sont qu'il y a bout, ils sont qu'il y a bateau normal. Si mon bouton, ma bateau, c'est qu'on là. Ma vieux, c'est qu'on là. Donc, tout le monde makambo na lulenge ezali destruction ya biloko wana e bandi tango bandi kona biso afitelo baye ndi baye commettre tout par terre photo wana c'est vrai que ça que photo ya mais c'est pendant 18 ans batonyango te. Ça dit, selon yo, Mboke Bandio Bebaka Katango Afdele. Alors que la population a qui Mobutu pour Mobutu, a Bebsaki Mboka. Mais yo zolo ba ke Mboka Bebi Katango Afdele. Naza comme si on que soke za la gana Mboka bomba kabato. Ya ka un moment donné to ko ya ko zabino. Dit to ko zo Mobutu. Ah, ozo regretter Mobutu. Makasi. Bato ne fallait pas babenga Mobutu. Loba biso. Il fallait pas tomber. Pour biso population, bah, tu penses qu'il là, Mobutu. Non, attends, Zélé, bah, ça qui décide de se débarrasser là. Bah, Rwandais. Bah, Rwandais. Bah, Ougandais. Bah, Ougandais. Bah, Tanzanien. N'a compris ça, bah, Mindele. Pour la Nîmes, Mobutu a tiré quand même ce qu'on appelle l'État. L'État existait. Mais bah, on va y ruiner tout. Tout. C'est le côté. Tshisekedi pas restaurer l'État. Mais Tshisekedi a zong sinin. Ceux qui Mobutu a tikaki Kabila BBC, Tshisekedi fallait restaurer l'État. État pesate les lots. Mais ce que je veux dire, même pas couche pas au Kamoyo. Ah bon? Ouais. Parce que dans le moment tout seul, bah, bien au quand c'est que Félix Tshisekedi fois bandé dans tout le monde là.
Bandundu, tout à la fois. Quand le cana à maman yem, hôpital maman yem, bazo tongate. Ce qu'on a kancha, je peux dire qu'on est n'habitez ce qui parle les gars na kancha. N'habitez, mon connaît kabila les gars na kancha. Ce qu'on coûte au commun na kancha, tu n'es pas salama. Kako Mobutu atika ya ruine wana. Ya biso Maison Blanche za. Maison Blanche za na Jenem da. Ya biso Maison Blanche za kona na Cité de Loya. Babongisi yango. Na koyele yo photo ya morgue ya Kitona. Ndenge zelaki. Leka na Kitona tala morgue. Leka na hôpital même on a quand ils allaient y a bas policier. Au l'hôpital. Donc il y a un côté biloko c'est beba. Mais azo c'est l'effort ya ko bande ko bon c'est moko. Donc Kabila a détruit complètement. Oh nyo so akutaki na Mobutu Tshisekedi azo ressusciter yango. Selon yo. So on est dans kutana ndeko za ko c'est une émission tout à Beno yo lama. C'est ça que surtout yo zana courage ya ko fanda o. Pona ko lo makambo Kabila toi là-bas. Alors qui a tout détruit. Sango. Peuple congolais sur l'indépendance. Nini Kabila bongisi. Mais nakolo bata biloko mine pamba. Oh Kabila bomi. Oh ya bomi. Allez-y. Il y a l'État. Vous vous rendez compte, mboka nyos, ezagana, isikabana bazako se distraire. Batu. Parc. Zoo. Isikabanyama. Tout ça qui n'a pas. Sérieusement, mon toit n'a pas a koki ko bongisa ya ye privé. Koleka ya bino l'État. Ya ye moko propre. Yebisa nga université. On a nyata lokolo. Mais l'autre là-bas, université. Vous nous parlez de quoi, Sango? Université. T'as le port. Et un patriote, à quoi le bénin? À tel port, à l'obé, ce que tu as salamou sophistiqué. À tel port, à Saliaye. Et le quoi, tu as le à Saliaye aéroport international, à Tchango parfois côté, à Mangan. Port Kabila. Aéroport Kabila. Parce que pour les alliés, ils apprennent à goûter les ayoko. Koulobaka ba trente. Parce que les conseils biloko siyama, ba yebe loko bazosala. Que to bomi ango isili. Oui, il y a des questions et zongaga avec Pascal Mukuna. Tant on y a une question à les zonga, même si on a l'émission, bato bazo landa ba question. Bato belé, ba misos bazo boya kondima yo pona nini. Soko lobi Kabila bomaki mboka, c'est-à-dire yo Katumbi Kabila bomaki mboka bino nyonso, c'est-à-dire yo participer na ndenge Kabila bomi mboka. Ndenge bozo juger que ba Katumbi ba bomi mboka, ba Kabiliste ba bomi mboka, ba tie mboka malamu te, yo pe o participer ki na gestion ya Kabila. Ozala ki na Kabila. On peut qui ça qui batou ba na poste ni c'est là na yebisa yo non puisque tu me dis kala yebisa yo eza makamba to azoloba yo ko ya ngotso milinga mais moi bimisa milinga la tv ko ya o gérer na Kabila ozoloba makambo ya Kabila olie mbongo ya Kabila pesi yo mbongo bambalebele bato ba ebele balobi ba preuve ezali ba mbongo Kabila pesa ki 3 4e na église na yo o pekisa ki même batou batika koloba mabe ya Kabila omane ko promouvoir Kabila ou rien kati soki 5e même temps osali libala na yo okamati mama oke ko lakisa pa ya Olive Lembe moi si ya Kabila
lolenge no témoigner que ça meilleur couple modèle et wana otikala komona Kabila muibité et omonaka Kabila détruit mboka te et wana ezalaki bien yo koyeba kaka Kabila za muibito Kabila bebisi mboka to Kabila za malamu te kaka tango Kabila tiki pouvoir aza isusu le côté omoni Tshisekedi aye lokola mise blanaka ma ezotolande okei mais ozalaki wapi polo bamabe ya Kabila lo Kabila zalaki na pouvoir avec Pascal Mukuna l'honnêteté intellectuelle oza mosali na Nzambe Nonima quand même, soko boye longi ya Kabila, ndima misala ya Kabila, poli ya kisani moko na Kabila. Sango, oyoka kangote? Yoka. Loma l'honnêteté, ye lati bande kwa neti, okuzela bago. Bangonde ba malhonnête. Ouais. Et ça na mutu, ba Kabila na babuni choko langa ite. Ça maquille quelque chose. Kabila pesa mutu ka. Kabila somela ka lupang. Yoro baka toujours makamaka ya mbongo basi ba ile preva batanga nani ndeko ouais Bouchab ouais Bouchab répondre bango en direct tout ça na yo uteka komona ngana makamona ibyangote Ngalala c'est l'équipe Renaissance mutu bunsinga za Kabila. Bien que Zaki Moutoulaye. Nazaki Moutoulaye. Omoni pasteur, Bible les alias. Bible les alias que l'autorité établie. Église ils ont prié pour naïe. C'est lui qui s'oppose à l'autorité établie. Na sala la ministère de mon côté. C'est que membre a PPRDT. Tout contenu na Kabila na cadre église. En dehors de l'église, on a contenu. Bon, autant on a présenté maman et pas na ba. Ils ont la cadre église. Ils ont la cadre privé. Au banda okende kuno zo vanda bazo lambo zo lia mbongo zozo. Est-ce que on est na cadre? Na tikeli ota. Loba. Kokende pas moi c'est mutu invita kingai. Ah maman c'est invita. Azaki mulandi nga munene. Ah bon? Mulandi nga munene. Abande ko landa bali na Kabila te. Ah bon? Ah oui. Bato solo biluko ya pamba pam. Ngai sango mukilo ja témoin. Ezala gouverneur Kimbut. Ezala Minako. Ezala ministre Nabiso Justice Akala. Baby que fait que s'il faut dire non, alors baka non. Kabila c'est qui n'a pouvoir. Le Zolo Bambi. Le Zolo Bambi. L'Arwane Minako c'est la qui deuxième personnalité. En ce moment qu'on Zolo Bambi, Kabila pèse un bon pour n'avoir makamoi équipe na Yohan. Ba image c'est na quoi il a yonache. Na kamatana gina yemu kil mobimbo zoyoka. Na job songer beaucoup zina bino busila ngai. Mukolo beaucoup zina bino busila yokota makala. Félix Ayakinante. Et en plus, Sango, on a besoin de menteurs. Le coup de besoin d'un argument. Il y a pourquoi train. Il y a pourquoi vous sommes qui vu à pam pam. Des besoin Luka, besoin de na kufinga, na kukosa, na kumonter. Besoin croire que vous convaincre les gens de mensonges. Sango, c'est le quoi c'est que n'a attaqué Kabila à l'ongwe na pouvoir. Comment tu parles ça? Que vous allez à l'ongwe na pouvoir. L'un n'a attaqué Kabila c'est qui na pouvoir. L'ongwe na pouvoir c'était quoi? Kabila c'est un parlement. Kabila c'est une armée. Au salaire mission à Ibrahim, yo. Ibrahim a silisi enlevé dans Zela. Tina. Bazo kera bikinga kati. Félix Azaki présenté. Qu'est-ce que vous parlez? Et fait que a risqué sa vie. Quand on a défense, il y a Makamamboka. N'est-ce pas comme ce que nous avons Kabila Ndazaki président. Mais il y a un tinda qui et fait que je le na loba. Naloba to ye ya. Pour la nine, Félix le président,
mais pas considéré. Tout ce que sont les gens qui ont yébé, n'a bien yémé. Il y a le fan de Kimia. Mais vous parlez qu'aux élèves longwa. Non. En quelque sorte, il fait qu'à contribuer à Kokwea. Il y a pouvoir, il y a Kabila. Donc, aux ala héros comme vous devoir na Kabila té. Ata tonga. Ce n'est pas aux un grand Kabila, c'est-à-dire aux autres. Un grand la moni. Tout le banane. Papa était dans le Mobutu. Basali Moussala. Les loups Mobutu peut réclamer quoi? Pour la tchako ministre? Ou bien pour que vous foutez Jonathan comme ministre sur Bagindako? Donc, là, on sait le Kamabé. Donc, on a yoté. 13 parlementaires au Touab. Basaki va nous travailler dans Mobutu. Bon, vous avez Félix Sosolo. Président Félix. Il y a un peu tellement qui prend la occasion, c'était quoi? C'était l'accord. Il travaillait. Mais ce qu'il a travaillé est en qualité. Besoin de découvrir ce qu'on a. Mouton, il bien m'a posé qu'on considère Wana. Il y a un gazon mobile comme Moïse dans la maison de Pharaon. Moïse va pas qu'on qui était. Moïse va s'en qui tout est. Mais là, on va découvrir que Moïse dans un moment égyptien. Ce qu'on a dit, pas de misaki. Malgré nous, c'est pas ça qui. Ce qui te met là qui est Maboko. Tout ce qui te retire qui est en Kala. Ah, Maboko nous sommes bête la Kabila. Ce qui est que tout semble que nous sommes. Tu retires en Kala. Olobi nazo. Nous sommes la prière. Tu na comprendre te batwazana ndako. Bongsa TV, chamo volume to bandela royoka ponga na yoki biente channel TV. Évêque na église na ye a bête la Kabila Maboko. Na église na ye ba bonde la pona Kabila. Jour pe akendaka kolakisa Olive Mwasi. Na yebite, mais c'est l'obe information, ozo rappeler moi eloko. Na yebite. Na zo ki écouter. Sigo olingo baby sa makambo nyonso salaka. Loba TV na retirer yango. O retirer Maboko bête la Kabila. Tout c'est retiré depuis longtemps. Pour Nanine. Parce qu'on a compris. C'est comme si quelqu'un y a une mission, il y a destruction. C'est pour ça qu'on a débat mindé, parce que bien que l'air tout tchak qui est très bien. Que pour manipuler. Tout ça, l'information, nous sommes tout ça, tout. Donc, on doit changer que Zoba, na ibembe. Donc, tu vois, c'est comme encore. Ce que ça, Congolais, beaucoup le sur le commande. Donc, moi, bola, mon dambo yo, mon yo, ça, il a Kabila, au retiré. Papa, n'a autres yon. Bon, on zoa pour la new zone cité. Na cause Kabila yakina mbo. Kabila yakina botia, yambula. C'est ça le peuple congolais. Mouton y a yé beaucoup pam, à comme milliardaire, à comme il mot coupé sabine. Ou bien le peuple se tourne bande qu'on a bien que beaucoup mot penser qu'il y a Rwanda ou bien Tanzanie. Sango. Il y a Rwanda ou bien Tanzanie. Donc les gens viennent avec risque, ils vous payent, ils vous prennent tout. Après, vous avez tout le mythe. Donc, au liambon, on a l'enco. Même ceux qui ont appelé Sengango, n'a pas réglé tant. Très bien. Avec Pascal Mukuna, Milinge Robima la TV, Moutaroku Fate, incendie Gozalate, Menanda Kokoye Bagesangwa Zongi. Kokoye Bagesangwa Zongi, Milinga Kota Likolo. Ezobima. TV Zikite, Loba Sangwa, Loba Kimilinge Robima, mais Moutaroku Fate, incendie Peko Salabate. Mais la téléphone, Bossi, mais on a Milinga la coin. Nana Moni Milinga la coin. Place aux Olandanga, Nana Moni Milinga. Comme il a la téléphone, Loba Sangonga, Nana Moni Milinga. Nana Moni Milinga, place aux Olandanga. Vous avez dit, pas babotifo, et pas pena vous. Nana Moni. Ouais, Moni Milinga comme l'angai. Na komi na yimbo la kuta na bandeko nangai, wa pigime. Comment on a? Comment on a? On a dit, botifo. Comment moto botifo? Bongo yo. Yana na nangai. Comment on est? Il va ve. Bongo yo, il veut pas. Siko yo moto la nanga na loba sango na moni milinge bimi na ndo. Soko moni milinga loba. Il pa pena il fait faux. Na botifo. Watu ayimbo. Milinge zo bima.
Évêque Pascal Mokuna. Namona papa Kala. Je suis en forme. Je pose des questions. Oh, yo pose nango. Comme ça, lui, il va répondre. Tosi li samakambango lelo. Obiloba lo bape leki. Tosi samakambango ka lelo. Évêque Tobe tane premier ram de lelo kaka oyo koyeya. Évêque Pascal Mokuna. Ba agressé président ya Sesak na poto. Pas ba combattant. Ba agressé ye ba bengi kolabo. Nasuka basali liste. Balobi en tout cas la liste wana Tshisekedi pour la bango Tshisekedi a vendu et détruit le pays. Et que son bilan est négatif. Mais ils ont soutenu le bilan de Tshisekedi. Bachepe na liste ya bateau bazoka na so bakomi na poto bakobeta bakotobola mabumu makolo. La liste wana bachepe yo. Bachepe ngai. Atanga bachenga kota suka mais bachenga quand même. Yo pe batie yo. Ça dit so tu la ordre bato bakobeta bino bakobeta maliboso. Ngala za kota suka. Tamusuba msuba kokufa mweba betanga eko zalate. Mamsuba kobela jour wana. Et puis nzamba ko permettre ngote osoko simbi sango zalo ko lobeti mamo abota yo. Bila keli mabe ko zala. Quelle est votre réaction? Pourquoi vous soutenir Félix? Quel est l'avantage à ba Congolais ba kangama na Félix pona nini? Et puis ba combattant bazolanda yo ba kani yo. Si ba kobeta président à Sesak. Vous avez un message particulier na ba combattant wana? Ngana ko tuna combattant wana. Aza combattre nini? Aya bombela mboka. Kubundela mboka na nini? Parce que na mboka oyo avant na koma na réponse ya bien. Ba koma ko sala marche na cravate na costume. Ezaka ya lacrymogène te. Ezaka ya film te. Lelo no combat il faut sala kuna ya kusala. Saba bo makamutu te. Oh lena bakili banga babo magnay bembe ba monite. Non. Qui kusala combat? Oh bango bazo ba soutien de combat ya ngwana. C'est que batona bazaba combattante. Bakoza la bato bazana premier mikande na poto. Siko po ezala siko ya tout ce que ba premier mingi te ba monaka kitolo baka. Ouais. Pourquoi ne solo bandengwana? Combat ezala ki accord. Un étranger azana tête ya mboka. Combat ezala ki accord. Rwanda zo konza na mboka na biso. Il faut bakende. Cette année, il y a combat. Mais les autres sont là. Nous avons pouvoir na Congo za mona mboka. Mwana mboka wana a pointé du doigt Rwanda que yo moto ozo ya ko bebisa mboka na biso. Ayebisina président ya France que yo oza complice ya Rwanda. Sukomboka tekina nani? Oya zolo bwana la sa place moko Félix a signé accord na Rwanda, a signé accord na Uganda na Burundi. Ya kuteka mboka. Mibiso tuzana ba preuve ya Kabila. Ya kuteka mboka. Abomu avant la kolobo koboma il faut balakisa oyo basalaki oyo batekaki tobongisaki université talelera ye ndenge abomi yango tobongisaki hôpital boy talelera ye abomi yango tobongisaki eloko port boy talelera ye eloko asali eza wapi avant ya kolobo koboma abomi mboka ezali démagogie eza lukuta. Nyonso wana le nakutanga Kabila koloba oh Kabila oui ba combat ba combattre za Kabila naza comme swana bazaba to Kabila. Ah bon? Je te dis vrai. Kabila komina ba combattant na ye ba combattant ba beti bosembe bazaba ta Kabila to ba ko beti bosembe pone
Babi aza collabo. Collabo ya nini? C'est que qui collabo wan eza lukuta. Collabo ya nini? Puisque les lois, président Félix a déclaré guerre contre le Rwanda. Ce qu'on collabo mousso zanani. Angola. Congo Brazzaville. Ou bien Ouganda. C'est faux. Donc Kabila mutazo instrumentalisé ba combattant pour babeta batu. Babeta batu. Eza wana tendera baza kusalaye. Olobi? Ndenge baza kusalaye wana. Ndo bazo sala sikoy. Yo kanan. Na minute tozana yo. Kabila zana Katumbi. Kabila zana Fayulu. C'est ce qu'on appelle l'opposition. So yebisanga réellement muto za combattant ya solo. Akobeta buseme poneni. C'est que ça va combattre bazana contre Kabila, Fayulu na Katumbi. Tout le monde m'a campolé les sango. Tout le monde m'a campolé les. Ba combattre bazaba combattre ya nini ya nani. Bazana contre ya nani. Ce qui te suit sango to kobeta. Musale yangwana. Donc, les Japonais ont dit que ils allaient makamuto yebi. Que vous avez un compte à Kabila, Katumbi, na Fayulu. Puisque l'heure va bête, le bénin. Parce que toi, Fayulu. Fayulu te calé Kabila. Il te calé Katumbi. Vous me parlez de quoi? Donc, ce sont les gens où vous allez derrière Rwanda, Nabatouana, pour agresser. Bande kuna bango bazula ngombongo li fouti. C'est ça peuple congolais. Très bien. Moi j'avais un peu la question hein. Bande kuna ngai ba combattant bazolanda ngai d'abord na pesi bino mbote. Vous voyez que naza la considération malamu na bato bazobunda pona mboka. L'essentiel les alliés bien-être et la population. Tout ça musala moko peut-être biso to lo bango na munoko. Bino bolo bango na makofi na ko ganga bato na bato bana anglais bango bazo manifester. Mais tout que une analyse claire bande ko ngai ba combattant. Ça c'est une question que je vous pose. Soit besoin la réponse boko ko pesa pe. Et bani lelo ke mboka o ebundisa biso depuis kala ezali Rwanda bien qu'il soit soutenu na ba pays minene ezali Rwanda. Ambassade ya Rwanda na France ezali. Ambassade ya Rwanda na France ezalaka. Quelle est l'attitude ya ba combattant oyo basiliki lelo face à ambassade ya Rwanda na ba Rwandais ba oyo bazalaka na France to na Belgique? Basala bango nini pe bazokana kosala bango nini? Ambassade ya Rwanda ya France na ba Rwandais ba oyo bazalaka na France na Belgique. Quel est le traitement oyo bozo réservé pour na bango? Ça c'est la première question. La France avait déboursé à un moment donné plus de 20 millions de dollars à soutenir Rwanda. Ils ont soutenu à M23. De déplorer qui bisognoso le lenga kosala makam. Quelle est l'attitude des combattants vis-à-vis à France 24? Ba journaliste na bango na RFI. Baza batuma lamu to baza batuma be po bango bazo soutenir Rwanda. Quelle est l'attitude des combattants vis-à-vis na bango? Troisième question. Bandeko nanga ba combattants. Mboka o depuis 1960 toza lelo mboka etamboli ndenge tokoya kotambola te. Biso na bino à l'unanimité toza d'accord que mboka etamboli ndenge koya kotambola te. Pe tokobunda ndenge moko te. Bato suba koloba ba suba obeta makobi ba suba obeta minduki bato na bato bana ndenge na bango. Quelle est votre attitude par rapport ya ba décideur depuis 1960 lelo? Bato baza na poste à responsabilité. Bon, oublier cible, il faut pas battre musu balia manga mine sala battre musu ngai. Journaliste même na guerre babeta gaete. Même na guerre. Et za la rebelle azobunda soka moni journaliste à protéger parce que yenda kozwa sangwa okendo yebisa banguna ke baza malamu bazobeta bakolobela pe ba avancer na bango. Na rebelle a capitaliser derrière journaliste pour alexa message na. Rebelle a bomaka journaliste. Ya moni même so bazué na captivité ba bombi ba capturer ye. L'aime sous 5 mois, 6 mois après, il faut libérer pour la nine. Yenda kozala témoin na ilobeli na biso na makambo biso tozo réclamer. Et ça la bateau basimba gate Croix Rouge, journaliste na kata guerre basimba bangote pour bango baza pour na musala. Même les hommes de Dieu, so omoni sango, omoni pasteur na guerre babomaka bangote. Babate la bango, babate la journaliste, babate la minganga, Croix Rouge.
po bana musala kosala. Pourquoi bokozala utile pona bango eza ba service o esungaka. Message na bino koleka oyo azobela bakosunga ye pasteur akobondela pour que bolonga eloko bozokende. Quel est ce combat qui vous amène à vous attaquer na bateau bazali toloba bazali ba perle pona kati ya combat? Makanisio des autres. C'est à vous de répondre. Vous êtes libre de répondre. Omoni lelo ko yiko beta moto ke bo beti moto ateto beti eto sepeli. Bo sepeli bien moto na bo beti. Mbou les opusana. Peut-être que moto beti azana 50 ans, lobi akoma na 60 ans ou 70 ans, ozana makasi mokote. Mais lisola ko tika na internet, tozo bota bana bazokola, bandeko na biso bazokola, ndeko mo ko tika la kanda ya 10 ans, 15 ans. Jour moko bokoza la quelque part na Congo, tozaka na poto, batumo ba yeba beti yo masasi, to ba sali yo mabe, to ba régler ba question. Ozo luko yeba ba sali yango pona nini, nzoka kanda ya 20 ans passé. Ça sert à rien. To bomana pona nini. Biso ba tozwaka décision ya mboka te, biso ba to votaka budget te, biso ba to lobaka te que armée il faut attaquer ou pas. Est-ce que vous ne pouvez pas rester dans l'essentiel? Bolobaki Kabila tambusi malamote. Bobundisi Kabila pression na bino na libanda. Na pression ezalaki na kati. Boche bino bozo bundana mundele, bozo kutana na mindele bozo ebisa bango. Bo délivrer Congo Kabila kei selon bino. Mais ceux qui s'étaient dans sala malamote, utilisez la même voie. Ça sert à rien de s'attaquer aux gens. Bolobela na mindele bosala lobby et cette fois-ci, vous avez un avantage pour beaucoup voter par la bino. Mais bon capitaliser derrière ça, bon bima ba député. Ah wana mboka. Bon nous capé bon voter président de la République au bino bolingi parce que ba pesi bino chance Belgique, France, États-Unis, Canada, Afrique du Sud. De moins en utawapi, batonga mboka boité, nous devons voir autrement, capitaliser derrière ça. Je vous ai dit pasteur, journaliste, Croix-Rouge. Ba beta ka bango te ba sécuriser rande bango po bazali ba témoin événement pe bazala mosala osala sango ozo sala mosala pamba ya solo ya pamba allez solo bon et c'est le moment combien de fois oh ozo sala mosala pamba donc Kabila yo kan sike ler ba beti bo sembe wana et ça na ba combattant ba yaki ko encadrer bo sembe te bayaki ebele après donc bateau yo parfois likolo ya moi 350 musalate bazali ah bon nyoso zolo bana kote yete ya sefi moi loko ya kutanene basende ka basolo na bakaye balobi bomona kito sala kite yoko longolango yoka nitika basala ngo ya pamba bazali mo loko bazwaki moi loko donc oyo zolo bwana bomba ekokota te ezodenda ba combattre ya solo na minute ba ko beta mutu te ah bon oui ba ko sangisa mayele comment tout délégué banguna pour ce mutu azela à la tête ya mboka donc ba wana mboka yozo benga ba combattant te to baza banani baza batu ya ba oyo ba criminel ba kuluna banani batu ya ka ya Kabila ce que batindele ba moi loko non solo bana baza kuna te papa ezodenda ko be bisa mayele wana te bomba très bien allez outi ko yamba Noël Chani na église Noël Chani akoti ozui eteyelo opesi Noël Chani azakolo ye ko moteite e banda kindengeni non Noël Chani akotambola partout na bana nzambe nyonso ah bon ouais pour la nini pesa nga raison sango kolela te hein tozolobela mpo na loi Chani eza biblique ah bon biblique Chani azwi makambo na bible soki nzambe inspiraki ye nayebi te nzambe mokili mobimba oyo omona simbi bible aponaki Congo démocratique aponaki France. Il a fait son choix dans le peuple d'Israël. Nana sambi sa kinzam. Tout est. Zamba binisi peuple d'Israël na Égypte. Azoke na bango na kana na terre promise. Mais avant qu'il na terre promise. Ba ko tumwana moko na mai. Comme le Moïse. Pour le mwana pharaon, mwana na ngai na le côté.
mais sans quoi que mon azali Israël azali lota mama ni na kozala na mabela kopesa mwana mutozo ko se pointer mama ya Moïse amemi na mwana na mama na ndako Farao mama bokola nga mwana na ngai mama ya zo bokola mwana ya mutu ta zo bokola mwana na ye moko lelo mwana azokola mama azokotse mutu ke uzala ke égyptien te uza Israël uzala ke égyptien te umo batwana ndi bandiko na yo bon lelo Moïse akole la Bible ko asali ba égyptien abandi ko boma ezapona kutelisa yo ko soki mutu aza étranger ako épargner pinote mwana mboka ako ko sala ezana makambo soka ko mele bino na ko ko mettre na niveau te lere babimi bakeyi terre promise yango circoncision ye pona ni ko walinga chabu kesen yaye na mabota lere ba kotina na Canaan ko la so bisa bango que na Deutéronome 7:3 bobala batwana te bango pe ba yakoba la hote azo sécuriser libota na ye zamba se yo kolongo kene ko bale na Israël o bali pe moso na ye basaka na mubeko yake bakoba l'étranger te de peur que bakamete bizeli ya mabe bakotsa zambe muto changu te sériellement loi chani izeli kaka na tangu ya tribulance to protéger nanu isiri ya bukunzi yo za congolais sango oyo pa wa za congolais en quoi cette loi peut nous diviser ils sont divisés biso pona donc makambu Tchanya sol bisa na Bible donc mboko nde changa toujours soutenir yango ngamo na ngezali le nazo mona nde kwa mbongo oya ko yikolo ba langage moko na bisobo ye azoba ke lo wana il peut pas diviser peuple congolais alors le langage da mino mo lo kwa mosala na nzambe le ko mosala ya nzambe ya pour protéger nana sala ba frontière nzambe te il moko na catholique asalite que mulakisi poatang sana catholique face la catholique bazo tchakar de foot bazo protéger te catholique ko protéger mboka ndio ko protéger te est-ce que de quoi mongo ko comme pape mongo ko comme pape te akoma mkoni est-ce que l'Afrique ko comme pape na Rome ba verrouillé oui noir na kata Vatican okoma pape quelle révélation mais ce que ça me comme na pape mon général même États-Unis d'Amérique ce que moi botami Liban des États-Unis ako comme président de la République en Amérique botami Liban d'amboka ako zana muama wa pona nini kaka ndenge tozoloba tu ya kozoba Kabila mibale te il nous a tout vendu de loko bozo banga kozwa Kabila ya mibale tout vendu na mai na mabele est-ce qu'il y a ba candidat président oyo ba Kabila mususu baza soki bazali ba koleka te est-ce que toko zela te na élection ça la et puis après loi oyo ya ba ya kotala par crainte de qui et de quoi toujours ça en fonction ya élection Orandi Mwando Nsimba te ça fait quoi Mwando Nsimba lobi soki kaka loi oyo
balekisi yango ba exclure Katumbi po ba zomona loi o ezaka pona Katumbi soki ba maintenir loi esiko Katumbi akozala candidate katanga ba okata ngo sikonga na sotuna yo loi ba kusala pona Katumbi pona nini si Katumbi bango baza ko reconnaître congolais ba kusajite te pourquoi ba sajite tout d'abord kaka maloba solo bwana asa kumifunde ye moko que l'on se passe les gars pour la Katumbi à Céline, mais l'on besoin de congolais. Pourquoi qu'on le veut que passe les gars pour la Katumbi? C'est que vous reprochez de quelque chose. Vous reprochez de quelque chose, Sango. Bazoko c'est le siko bateau. Zoko c'est le bateau. Katanga vous allez diviser à tam golo mokote. Mais là soné bandera ba chombe kale salamate. Donc bon aussi ma ko kangote. Ah papa. Tout ça, nous avons mis après et qu'on vote loi Tchani. Loi Tchani, il faut les cas. Ah, il faut les gars. Il faut les cas. Par force. Oh. Banamboka, c'est quoi, il y a conscience dans le Parlement. Il y a réfléchir, mais moi, non. Sango. Mais pourquoi Bissou, il faut dire Kamboka Basouba? Le colo, il y a un négotique au bas. Donc, ça dit que ce cas pas capable de petit. Donc, nous avons les gars pour produire. Pourquoi quand on a bande comme ça, on a kilo les autres côté. Ah, tout le monde les autres. Oh, bon l'antenne. Ce que beaucoup beaucoup de gens ont appelé sur nos bongo. Il y a un danger de qu'on a vu nos belli. Pour contrôler les gars beaucoup. C'est quoi ça cette histoire? Mais ngana za kutuna yo sango. Na bato bazolanda biso. Pourquoi qu'on protéger Mboka? Pourquoi tu votes loi Tchani? Président Félix a du pouvoir sous leadership de l'IDPS. Il y a un parti à salir. Parallèle à l'IDPS. Kabila le père, il y a un soi-disant Kabila jeune. Mais combien? Kabila le père a couffé. Il fallait continuité, il y a fidèle en tant que fils. Mais comment l'enfant s'arrange pour ne pas fidèle? Vous avez déjà parti mon aîné. Comment maintenant? Tout le monde fidèle, qu'on se retrouve dehors. Et le roi fidèle, il peut perdre. Kabila le père de son vivant à comprendre que batuna yena bango ba yepo ba konzana mboko a bengani bango nyos ezan armée ezan la police ezan partout bakende bakay mais au il sera par quelle magie batuna ba yaki ba fayer les soso tel père tel fils. Si réellement, mon fils a couché dans ma gambe père. Ça moi ça peut n'avoir pas que même du temps de mon bout au baké na 60 et destruction depuis 60 qui n'attend ya musée. Mon toignata na zone minière à Zalagité. Mon toignata zone minière à Zalagité sango. Mais l'air yaye, zone minière est à Tchanga. Donc, pour la bouteille, c'est que Moutoyo, Azal Lokola Moïse n'a pas pharaon. A quoi épargner ben les locomotives. Sans gagner les autres, naïo. Kabila le père a travaillé même pendant 4 ans. Et quand on a place mon coboité, bateau ko le bac. Tout que nous la famille à Kabila le père, ils ont place telle. Et quoi ça l'était? Le pan est tombé bien. Tout seul bas 80 km il y a Nin. Il y a 80 km il y a Kachamata. Bon 80 km à Kabila le père. Donc ça ne vous interpelle pas. Donc famille. Oui, allez-y. Famille Zawapi. Nana Zalina.
famille Lumumba na bandane baza ba voisin ndako Lumumba ezali ndako famille soko na boulevard ndako famille ezali soko ke na limité ndako famille ezali soko ke na ngiringiri ndako famille ezali ya président Félix matanga ko ya lelo okuta bangwana Mobutu voisin na ngai na Kimbondo lupango en famille ezali lupango ya Kabila le père peut s'adresse Outi Mongala. Vous allez journaliste investigation. Banda lobby. Luka lupango Kabila le père. Kuta famille. Tuna bango bola liboni. Na tuna bango bola liboni. Bola liboni. Na luka famille. Adresse. Donc, exactement, le côté père et de mère, ça va passer. Sans pitié. Très bien. Alors, vous avez donné, on va terminer. Kebala Sango la vis 001. 001. Sango la vis 001. Ndakwa Mobutu. Mobutu a tongi ndako moko de 1987 à 1990. Tant on a commis na Mongala na ke kotala ndako yango. Mwana mwasi moko bazalaki na AB. NAB. Ayo komona ngai. Abali kotungisa ngai depuis kala sango ngala kokufa, sango ngala kokufa, ngai vina ngai, sango ngala kokufa. Nini mama? Aye komi bwaka o mwana mwasi wana ngai sa. E komi lokwa na tute na mutuka. Na boy alandi azo bengi na mona kaka sango ngala bi oyo nini. Na yego sola na yego ibisanga makambo na ye. Azaki na sang na abe moko azo ko vivre na abe. Abe ache mutuka na mai. Et puis tanga abe ache mutuka na mai e ko sala pasi abe alobi te fu balongola ka mutuka wana. Wana mwasi alaki kolongola esali ba complication grave. Azo beta lisolo wana. Na sengi numéro abe to bengi abe pe tozo zo abe te. Siko to sala ni. Na ibite basango bazola na sikoyo. So boko sala ndenge to zo abe yango aza abe ya makala, je pense paroisse à makala. Apesi na kombo, apesi ba photo, apesi témoignage yemo ko andimaki aloba, alobi makambo na ye. Ngala zata ne lo zate. Mais nazo ka collègue abe pona tuna ndenge ni na chaki mutuka na mai, est-ce que ça la version de fait na ye? Abe ati zemi, ngaite. Ba yeli na ngala yambaka makambo ndenge yao. Osango il fallait ngala sala nini. Na ibi place abe azalaka te, ba pesi kaka adresse. Siko to bengi poto vérifier kuna makambo ngo zo zaka. Bon, to kozala obligé to diffuser yango. Tango bokotala, soki abe ayebani, abe aye kopesa version de fait parce que biso to ngaki to kapé abe sima. Tango biso to kokaki koyokanisa bango sans que le la télévision. Tango biso na maile na biso. Mais abe azo koyamba téléphone te. Siko biso to kosala ndenge. Mwana mwasi yango alobi. Na kotia lisolo wana lelo te na kotia yango lobi. Lobi na kotia lisolo wana. Boyoka mwana mwasi wana yeboko azo dénoncer ndenga abe anyokoli ye bakanza kutu bien. Boyoka ngo lobi. Abe ali nzoto, mais si makoli ya nzoto. Abe asali suma ka mususu. Mwana ya Cardozo Mwamba. Cardozo Mwamba kufi. Wanken. Moli monepe manakime. Mais mwana moko wa Gédéon mwana ya Cardozo Mwamba aye ko revendiquer ba droit na ya paternité. Ngala kosala nini ngai yo na kosala nini ngai sango la biso ba problème so ekoma koyela ngai otali na ngai mutu na problème eza pasi mais na ndimi déjà mikumba nazo mema kaka boya nango kaka boya na mikumba ko bomba mukumba te kala ngo pa sango to komema kaka to komema to yebi musalo tuzokin surtout que na bisaki bino na ko postuler te makambo député po ba to bela te nenga zo kende na ba intérieur eza pour postuler bon nenga zo sala bo moni propagande papa bo changer na ko postuler te nazali candidat mais j'ai droit à la parole yo postuler na ko battre campagne contre yo kende ko postuler ote akekuna ba akeko sala campagne ya moto messieurs vous blaguez avec moi ou pas? Je vous ai dit que je ne suis pas candidat et puis je ne battrai pas campagne pour un individu ngai ne nazali.
naza la tante naza mukolo na vandi boye na ngene ko battra ba campagne pour la bato TV zali futa mbongo na yo tia image na mi lobela makambo na yo nga naza flatteur te na ba province boche ba mwanga chouchou place nyonso mwanga chouchou chaque province eza na mwanga chouchou to si lisana avec makambo mwanga chouchou chaque province na mwanga chouchou na bango lokola na mongala na yakata na makambo ya boom grim bana na mwanga chouchou na bango moto azo sala bango mwanga chouchou chaque province élection ngozo ya fongola miso za population fongola miso ta photo ya mwasi na bana kanisa ba pasi oyo moni ezaka bango nde bato bavotaka bango nde nani avotaka bango nani avotaka bango nani bachaka bango bakombo siko baleka so ba député totala leka député totala beta gazon nga bima député na tala yo bima député nga nazo tala yo na ko battre campagne yao contre yo bima député total ngai sango la zolo ba yo loba na ko pupola roba wa bima député na ko pupola roba en direct bima député total bo kosi batu mingi bo le batu mingi bo scroquer batu bima député total opération commissaire chômeur azonga mutunyonso lolendo esila yo kozonga chômeur okopola téléphone ko sonner o lisusu te 00 ngwa député koyoka yo ozola nanga sango lobinga o bakita na zolo ba yo nayo zela deux éléments to se retrouver après talanda ko ya Mobutu leçon ya vie les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir tango zozo mbongo ba ministre belé ba koma na comportement même à la Kinshasa so na okende ba place mususu komona boy côté mususu prince pena ya munene zate mais prince ya kati basali pour la nini bayote ministre tel vice mama zalaka donc atongi nzela ko banana prince ti na lopango ya vice mama po soka ya dendaka te ava bakabona po apesa ka bisou abina sa donc alakili kango na abina ko sala le prince prince ala kozoka nzela pour la peuple nzoka promesse ya vice mama Congo pas sûr que c'est la colonie. En image, on se retrouve après. Après son arrivée dans la ville d'Elisala, chef-lieu de la province de la Mongala, le patron du groupe de presse Bosolo, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, a décidé de visiter la résidence du fait maréchal du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu. Très tôt, dans la matinée du dimanche 10 avril 2023, tout a commencé par une prière, question de laisser la journée entre les mains du Seigneur. Ensuite, c'est la descente à la résidence du fait maréchal Mobutu, située sur l'avenue Yemo, au quartier Pêcheur, dans la commune de la Mongala. Ici, le constat est plus que décevant. C'est comme si cette maison a été frappée par un ouragan ou une tornade qui a emporté tout sur son passage. Meubles, portes, vitres, toilettes, lits, ampoules, groupes électrogènes, des ustensiles de cuisine et tant d'autres biens à ces jours. Le seul bien qui reste dans cet édifice, c'est cette table. Incroyable, mais vrai. Donc seul bien Mobutu etikali awa lokola parmi ba biloko ya ekipaka ndako etikali ozaka oyo on a récupéré et ensuite il y a aussi une table et moulay mongo tikuna ezali na misokuna ya motel na résidence au babomso na kana kabila na tatu wana na mtu atia pe mesa wana pote résidence monsieur officiel ya la présidence ya gouverneur ya gouverneur mesa moko pesa mesa molai wana pesa ka mosa ya Mobutu mais awa na ndako kako nde tikali ya motikali wa souvenir ozana moka obeo Ceux qui occupent les différentes pièces et même les élèves qui étudient dans cette résidence devenue école n'ont pas de toilettes et sont obligés d'aller se soulager ici. Qui eût cru? Nzanga Mukulu, coordonnateur national de tous les biens immobiliers du fait maréchal Mobutu et un des responsables de l'intendant de ces derniers à l'époque, a révélé que les travaux de construction ont été lancés en 1987 et 3 ans après, soit en 1990, ces travaux ont été achevés. Cette résidence a été inaugurée par l'ex-l'homme fort d'Isaïr, natif d'Elisala. Devenu habitable, le fait maréchal lui-même et sa femme Mama Bobi Ladawa y ont passé nuit à 2 reprises. Cet édifice,
qui a coûté des milliers de dollars américains, se trouve aujourd'hui en ruine et spolié après le passage de l'AFDEL en 1997. Oh, mais... Ofanda, bonsoir, tout ça. Même dans 93, il faut que ça discours y a multipartisme, on a tout ça. Ça, là, on a ça. Tout ça. Moi, j'étais là, tant que ça, là, on a vu la place de tête, à Fandaka, ou à d'autres banines, tout ça. Ndako tikali normal. Normal, ma famille, pas banane, il y a Fandi, Bandiki, tout ça. Les salariés. So, il y a un peu qui se gagne à Fandi. Parfois, le boto bakuya. Tamou na baba mama bobi bakei. Même autour de n'importe quelle personne a dit ça là au baté. Ndako ici là peut battre tout bas. Ayaka peut kokota. Ayaka peut assister. Aoya peut battre. Le coordonnateur national de tous les biens immobiliers du fait maréchal Mobutu pour quelques provinces dont la Mongala, plus précisément Ali Salah, Bienvenu Mutangilai, a à son tour dénoncé la spoliation de cet espace qui est une propriété privée de la famille Mobutu acquise en bonne et due forme. Eloko ezali boye c'est que nga nazo senga. Nga mingi nazo sepela mingi parce que mutu azalaki ministre ya ITPR à l'époque. Yende président assemblée provinciale. Papa Mbosso. Ayebi histoire oyo koleka parce à l'époque ngari nga zaki mwana muke. Ya ko expliquer bino likambo oyo koleka. Nanga ndenge ndo expliquer bino. La présidence de la République. Bazana ba document zati na présidence. Ezati na ministère intérieur. Tango gouverneur oti ko yasika. Aya boto lisusu motele sele. Alobi ke ezali patrimoine privé Mobutu te. Ezali à l'État. Est-ce que eloko mutu ko ndo koma à l'État? C'est biloko ya l'État. Tozana ngo abatu basimbaka yango te. Après avoir fait le constat décevant de ces bijoux qui pouvaient constituer à ces jours un site touristique, les journalistes d'investigation Israël Mutombo a fait une mise au point, se posant la question de savoir quel est l'héritage de Mobutu pour la ville d'Eli Salah. Ezali pasi bandeko na ngai. 60 ans après, Mobutu était président de la République ici. On peut se dire au-delà ya bijoux et Mobutu a créé ao. Au-delà ya biloko nyonso balobi atongi ao. Mais pour le bien-être de la population, ceux qui batongaka nzela, ceux qui batongaka bapesaka kura bapesaka mai. Et ainsi de suite na ba gouvernement izoya tongaki to bandenge mosusu. Mondela ke na 1960. Sima kokende ya Mondele 32 ans ya Mobutu, 18 ans ya Kabila, 4 ans ya Kabila tata. Tuye ko na Tshisekedi 4 à 5 ans yango. Sima ya 63 ans nyonso ya indépendance. Lisala ezana maite, ezana courante. Ba érosion mitu nangwe boti lokwa manzi na nzoto ya moto pasi na pasi bilenge ba ebité ba kosala nini lobi na bango eza sombre. La plupart ba policiers ba utaka kisasa ba o baza ba ressortissa awa soki ba ye obeko kabela bango ba mbongo mais bazo silisa pasi na bango te ba projet moko ya développement ezate pour la jeunesse o ezali awa ta la situation dans laquelle bato baza se retrouver awa na lisala mais pas ba politiciens pour terminer. Et loko esengeli boye bango pe tambola mokili mobimba. Bokanga malobo na zo ibisabine. Na lingina loba ba politicien congolais. Mobutu atongi ndako oyo. Awa na lisala. Nzela ya 100 km ezate. Mwinda we ayinga ezwa bato nyonso ezate, mai pe ezate. Mobutu akei. Bato balandali ba président de la République tilelo. Tokobeta lisola Mobutu mingi soute po Mobutu esaki mais bao batikali na vie na lingi boye baraka les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir. Impressionnant comme chaque fois de voir ce fastueux palace construit par le maréchal Mobutu du temps de sa splendeur à l'image de son ego et de sa puissance présumée à coups de moult colonnades, dorures et annexes. Ce palais d'Eli Salah, bâti en arc de cercle, a été construit dans sa ville de naissance. Les structures sont encore solidement ancrées et l'ensemble offre une magnifique vue sur le fleuve Congo en pleine nature. Une belle sculpture en marbre noir d'une maman et son enfant orne toujours l'entrée. Une certaine vision de l'avenir aujourd'hui infligée. Gédéon Kawaya, fils biologique du fait homme d'affaires Cardozo Mwamba, est passé dans les installations de Bossolo Télévision le mercredi dernier dans la soirée,
revendiquer ce qui lui revient de droit auprès de sa famille. Papa Koufina mona été. Ba famille ba kabula biloko ba pesinga été na otanga té na tselka bongo. Même maman sopa qui paranga té na vraiment difficile on a bien été na boso na plein de makamna ngai. Et ga té ba famille ba mona ba mona na souffrir na nyoka makasi. Gédéon Kawaya révèle ici qu'il est l'un des fils biologiques du fait Cardozo Mwamba, tout en démontrant noir sur blanc sur les images quelques traits de ressemblance avec son père, bien que ses frères et sœurs doutent de lui. Selon l'article 311 du Code civil, la recherche de paternité ou maternité est permise tant aux parents qu'à son enfant, quel que soit l'âge de ces derniers. Aux autorités compétentes de vite intervenir, car Gédéon doit reprendre avec ses études pour garantir son avenir. 16 ans. C'est un problème familial. Je n'ai pas assez de commentaires à faire. Je pense que la famille a ressaisi l'opportunité pour amener l'enfant à la maison, essayer d'arranger, c'est ce qui est plus important. Je n'ai pas trop de commentaires pour faire autour de cette question, mais je conseille à la famille de récupérer moi là-bas solo, là-bas la soga la makila na bino, ezali kamba paternité, beaucoup à kosala obogoy kosala. C'est ce qui est plus important. Et qu'honorer Cardozo Mwamba te wazalaki mécène monene, un grand homme d'affaires, diabat faire monene, to ali sur la TV to bana kolobela makambo Cardozo et kozala moi pas si place azali ape mana kimia jibem piana papa chéri wala bazaki batona yo ba Cardozo tala moi na vie azala balabala. Essaye de voir à la mesure du possible ce que vous pouvez faire, ne serait-ce que dans mémoire ya Cardozo. Jibem piana papa chéri yo motopamba ochamba inakati ya koko tala mwana. Ça fera du bien. Alors avec Pascal Moukoulou, on va terminer avec Mwanga Chouchou Motali Mobutu. Motali Ndakwa Mobutu. Kasi nyonso anepesa leson. Epesi leson. Non, epesa leson na bawo baza koyimona que baza le tout puissant. Donc ndengo moni wana. Bon soki moto afani na kinga kati akomona teke tala omuninga pe tala ye komi ya yelelo. Et je le comme pe place ya tourisme. Eli ya ba papier à lobby yela ngana tanga biloko ya Mwanga Chouchou na ba papier à lobby. Tala ba papier na nga ya lobby ezali. Yela nga ba papier o ya lobby o longola ki na mesa. Yela nga ba papier na tala biloko ya Mwanga Chouchou. Na tala. Alors, ndeko Pascal Mukuna ozolanda procès ya Mwanga Chouchou Mwanga. Bala ko fungola coffre fort. Olandi audience pa fungola coffre fort. Ngai mo la zalaka na audience ya liboso na mibale na yeko voyager nde na tie bato mususu basa. Na lingi otala. Oyo kayo moko ndenge nini Mwanga Chouchou yemoko baza kotanga ministère public. Azotanga biloko bakuti na coffre fort ya Mwanga Chouchou. Yo moko yoka. Songa na loba kolobote ya lobi tout ça. Yo moko la apprécier sakala na nzoto molimo ko simbate. Topé sa chance avec ayoka pe ba téléspectateur ba yoka Chouchou Mwanga. Bato mususu bazo défendre bato mususu pe baza ko boya ye. Consacré au dévoilement par le ministère public du contenu du coffre-fort, le ministère public a au cours de son allocution tiré les oreilles de certains internautes qui ont relayé les fausses informations sur la toile et en a appelé au premier président de la Cour de tirer des conséquences de tout cela. Il a par ailleurs fait rapport de 7 fardes contenant différents rapports établis depuis l'arrestation de Mwanga Chouchou avant de dévoiler au public ce qui était les contenus. Pour lier l'utile à l'agréable, le ministère public a révélé une somme de $25,000 américains, 11 passeports dont 4 diplomatiques le délivrés à Kigali au Rwanda. Plusieurs autres effets des valeurs n'ayant pas le rapport avec les procès lui ont été restitués en présence de son avocat conseil. Dans ces rapports faits par le ministère public, Mwanga Chouchou serait détenteur d'une société SBM. Celle-ci aurait en 2021 formé plusieurs militaires Tutsis et certains documents trouvés dans ces coffres-forts délient les projets de la construction d'un camp de la formation militaire Tutsi dans une des communes de la province du Rwanda. Prenant la parole pour donner ses impressions, Edouard Mwanga Chouchou nie tous ces rapports du ministère public et se reconnaît être congolais des souches, c'est-à-dire des pères et des mères. Je suis congolais d'origine et je combats pour mon Congo. Personne ne peut me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire. Je vous dis que moi là,
je suis Congolais, je le demeure. Et celui qui peut démontrer que j'ai été dans une réunion avec NDR et que je suis actionnaire, il le prouve. Moi, je suis un homme intègre congolais qui défendra ce pays jusqu'à ma mort. Le ministère public, qui dit détenir le rapport incontesté, n'est pas allé sur les dos de la cuillère pour évoquer certaines dispositions militaires en charge de Mwanga Chuchu d'avoir participé à un projet criminel contre la République démocratique du Congo. Au cours d'un débat ouvert, le conseil de Mwanga Chuchu a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité mettant en cause le ministère public de traduire un député national devant la haute cour militaire et ont ainsi sollicité pour se faire une remise. Je soulève alors l'exception d'inconstitutionnalité. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause deux textes. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant Code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Prenant acte, la Cour a suspendu l'audience de séjour telle que sollicitée par le parti et a demandé au parti de se remettre pour le vendredi 14 avril. Ses avocats n'étant pas contents du rapport du ministère public disent le rencontrer le vendredi prochain. Monsieur le Président de la haute cour militaire. Allez, avec Pascal Moukouna. Mwanga Chuchu. Bafongoli coffre fort, bakouti 11 passeports. Comment service à sécurité à Kogotika ba individu? Couple Mumba bazana 11 passeports, bazana 4 passeports diplomatiques. Ya ba Rwandais. Bazana kola ba sujet rwandais. Et puis na ba passeport mosusu pe ya awezali. Biloko nyonso ba misaki na kati o etali penza procédé bazong seleba. Nazo zela papier bo pesa nga papier la tangela évêque makambo nyonso. Mais d'une manière générale en attendant. Boni zo mona procès o. Ezo salo allusion na nino rataka John Numbi po bakanga John Numbi te. Bandai ko luka bakanga John Numbi bakangi ete. Mais bakangi moi Georges Mwanga Chuchu un député à l'éloté. Depuis 2006 ça député. Ba mandat nyonso ba vota Mwanga Chuchu. D'abord comment zala élu pas comme député nengaza la ba mandat nyonso. Puis ozolandela procès ozomiyoka ndenge nini. Un procès où koki ko délivrer mboka na ba vérité belé to ezali procès politique po bato belé ba osenga libération na balobi et komi politique biloka vérité na kati ezate. Bon, nako bande d'abord ba poni ndenge nini. Bato est-ce que ezaki na promu ya kopona. Ba député sous Kabila. Yoke no kolobeli kamba kopona. Ezali kamba chakombo. Po yeba ke ezala ki bongo. Ba pona bango total. C'est ça maintenant moment. Ya to yeba siko que ba pona kayo. Nde yango. E bile ba ko telengana muto kopona bango zate. Ukobe ke bazali kopona bango te. Ya mibale. Muto ko zana 11 passeport. Ngana banza na koma na 6e 16e walo zo salela mais okoza na nyonso akura validité te nazo koma naza na 15e ou 16e passeport kole quand même ce que c'est papesi mususu ce que c'est papesi mususu mais muto akoza le jamais na passeport misatu mine azo salela ngomba la moko non. Mais yo zali na Congo, les rozana passeport diplomatique, ya ba Rwandais. C'est grave. Infiltration tout ça qu'on bezanine. Il faut que Mwanga Chuchu, les autres solo Mwanga Chuchu, auti wapi, auti na CNDP. CNDP signaka na gouvernement kabilete. Nous sommes les électeurs qui ont M23. Même les personnes que Kabila Sassi M23 et Félix Saye a coqué M23 Yangwan. Et l'autre y a Yemoko M23. Basona Moussango Sokabali Bakot Sabatouao. M23 Balamuki. Bakot Saba faux généraux rwandais. Si ma baby s'en bouffant d'anan.
le tokozala besoin tokozala mosusu bokolamuka nde bozo bake basilisaki tozozonga na de père et de mère bato lokola oyo bakotaki na infiltration il faut tosala par tous les moyens infiltration esila na Congo bakomi bamilliardaire soki lelo bato akomi kolobela bango yoyibi combien bakoza bazodepense na bajournaliste bazodepense na bato wana nde bafandaki na parlement bazosala loi que ancien président ata bomaki bato ata asalaki bacrime nini ou après bakanga ye te basambisa ye te bamonga chucho donc eza mpona kotelisa yo que c'est regrettable mutu na mboka na bino na bapasseport ndenge wana azotambola eza complicité ya bato bazalaki na DGM parce que DGM en quelque sorte ezalaki na maboko na bango. Est-ce que DGM encore permettre mutu à kota abima cela va passer na biseko sango mboka nini bato bazoya na bangombe bauti musika wapi na Rwanda bayete na capitale samba inquiété bango na tunaka yo toujours journaliste investigation ba berger bazalaka wapi obayaka na bangombe ngombe siko yezali wapi ezali wapi bandako boko la période moko bazoya nango nzela lelo baza wapi lelo zoba kinga kati fuza ngete bato zomo lokola tutosala blague. C'est vrai, Barumbo et Boukami. Mais t'étais Boukami. Mais qu'est-ce qu'on attend, l'État congolais? Voilà, Gentini, na Jekoko. Même gouvernement. Bakindewab. Batenda quand même. Tuna kinga kati. Bata la parc. Bata le restaurant, y a avion wana. Batambola 80 km. Parfois bakokutela ngai ba berger kuna na kati. Na bangombe. Vous soupçonnez que ba berger bakoza na kinga kati. Bon armatu. Parce que photo ya oya zala kantete ba berger et mon samakina Monsieur Kabila. Bazu photo bangomi bale. Photo wana lelo soko kutima na neto kutango. C'est que bakutanaki. Il faut toyeba sango ipembe yarma tungulu bakunda kuna ubimba bwaka na mai sanga na so comme que les tozolo baboye ezana batu zo finga biso quelque part bazo ba ke boya to kubeta bino ba meme ba sota na biso ti kitona boke ko formation babomi bango nyonso qui a orchestré ça. Vous pensez, Sango, que Kabila Koutika Namboko, sans être jugé, n'a pas tout ce qui n'a pas encore? Les autres sont au point de mon étude. Mais de côté que le bawa, police nani, moukouz la police numbi. Bakutaki mindokite, bakutaki bemba batute. Frigo na bakongélateur ezalaki to bazali kotya bato tout ça bato bakoki koyeba te c'était quoi le tozolo boye bokanga monoko lelo bokoya poto tokobeta bino siko boza bato ya banani boza bato ya banani lelo moto ani s'arrange mpona kolanda baopposant ya biso asombi bango nyonso atye bango na sac et vous regardez comme ça. Vous me parlez de mon chouchou. Azaye moko. Ba mon chouchou ba say belé. Ou tu kono ba bazoka tabanzete. Bazoka maintenant ba wona ba merki bazoka na banzete. Ezo le kao. Donc tout ça ba to ba koyeba te. Sango.
naza komisa yoko balinga te. Kabila sera jugé dans ce pays. Ok. Tozo évolué na avec Pascal Mukuna. Précieux Mouyoko, tu as quelque chose là dans la gare qui on bat téléspectateurs. On aura chapitre 2. Hein? On aura kaka chapitre 2. Tout banana chapitre 2. Ça dit malgré nyonso bazo expliquer, malgré nengazoloba. Naib sagi bino. Ozola nanga nda kufungola matoi na bimboka bateka mboka na mikanda bakabola ba avantage na mikanda. C'est vrai pas mundele pezala. Webisanga sango, comment tu peux dire ça? Na bamboka nyonso ba protéger ba chef de corps. Je suis d'accord, c'est normal. Moto azalaki président de la République, moto azalaki premier ministre, moto azalaki chef de corps et c'est qu'il ba memia ba pesa bango lokumu. Mais na mboka ni. S'il vous plaît, pardon. Trump azo sambate. Kasi c'est là la tangela. Allez, ça c'est très grave. On va lire. Yo zela total. Précieux, tout dans le chapitre dans la fongola téléphone. Téléphone à Barcelone yango yo koya na Barcelone. Chapitre 2. Titre nango ezali d'abord à l'école ezali loi numéro 18 2021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant des avantages accordés aux anciens chefs d'État et chefs de corps constitués. Pour bapesa ngona nous former babanina nous ko expliquer raison ni sali bango bapesa former. Première raison balobi. Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance démocratique. Banda Congo ezala Congo 1960 lelo, nanu alternance démocratique et salama na tête à PIT. Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans les sécurités éprouvées par des anciens animateurs des institutions et les corps constitués de la République. Toujours continuer. C'est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est modifiée à ce jour, le peuple congolais toujours épris de l'idéal démocratique s'est engagé dans un projet de société démocratique, assis notamment sur les fondements ci-après. À l'évolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de la Constitution, l'élection du président de la République au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, la prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force qui est du renversement de tout régime constitutionnel. Dans la même perspective de l'article 104 alinéa 7 de la Constitution fixe le sort des anciens présidents de la République élus. Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie. À cet égard, outre le fait que sur pied des articles 75 et 4 alinéa 7 et 122.614 de la Constitution, la présente loi fixe les statuts des anciens présidents de la République. Et lui, elle attend consolider la démocratie, à l'occurrence par les mécanismes de l'alternance démocratique. Elle détermine également les droits et les devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués compte tenu de l'importance du rôle qu'ils jouent au sein de l'appareil de l'État et de leur grande influence sur la vie politique nationale. Sikoto Kota, article 7, il y a chapitre 2. Les cas chapitre 1er, toke chapitre 2. Boka, pourquoi Baokanga Kabila te, Baokanga Tshisekedi te. Sango lobira solo, bongo sango akosaka. Chapitre 2. Combattant. Congolais tata na mama. Boza na bituka bisika bovandi, boza na ba province, boza na Yeimbo, boza na Yakata na Bongandanga, boza na Mbujima ina Kananga, boza na Mwenedi tunakabeyaka mwanga na partout bozolanda biso. Bozolanda biso na Lodja, na Lomela. Boza kolanda biso partout. Boza na Sidubanki, na Norubangi, na Gbadolite, na Buta, na Bondo, Likasi, Kalemi, Lubumbashi. Bozolanda biso na Goma.
Boyoka, boza na Bandundu, na Kinshasa, boza na biso na Ilebo, na Kouang, Congo central, Bandunduville. Bakokanga Kabila te, bakokanga Tshisekedi te. Bakokanga ka président de la République te. Po bakanga ba condition ezali. Mais bakokanga bango te tant que mobeko ezali. Nga moto na komite mobeko bakoma. Le président ndenga zali ba tshokanga. Sango lobi ya solo, bo totanga na bino ezanga ite totanga. Eza mobeko. Article 3, on commence par l'article 3 précieux Moyoko. Allez, on y va. Article 3. Bimisa article 3 to banda okita. Tobandi, chapitre 2, deux droits et devoirs des anciens présidents. Dobatier des droits et des devoirs des anciens présidents de la République élus. Le président Zalango Loko la avantage, na OYP Sengeli Assal. Section 1er des droits, article 3. Tout ancien président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après. Sengeli Amiyoka Yayango. Il a droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité. Pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens. Droit à l'honneur, à la dignité et à la considération due à tout ancien président de la République élu. Droit à la protection sociale de l'État dans les cas et les conditions définies par la présente loi. Droit de porter les titres des présidents de la République honoraires, droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les honneurs officiels peuvent être rendus à un ancien président de la République élu. Section D, article 4. Tout ancien président de la République élu est soumis au devoir incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Aucune soustraction ni exonération au devoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts et de l'État congolais, de ses institutions ou de son peuple. Article 7. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale des réserves de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. L'obligation des réserves l'implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler les secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Article 3, des incompatibilités et du statut pénal, paragraphe 1er des incompatibilités. Article 6, avant tout comme à l'article 7. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République est élu, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre. Donc, Tshisekedi soka sous-président, Kabila ndenga sous-président, ou pas kozalaka président, akoki kosala mosala na organisme international. Atikali président, sénateur à vie. Mais soka zu mosala oyo, Congo est un membre de quatre organismes internationaux akoki kosala. Boyoka. Paragraphe 2 du statut pénal, article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans les exercices de ses fonctions. Article 8. Pour les actes posés, donc Nengaza président de la République, ton Nengaza Laka, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. Soki ndenge Kabila Zao, to Tshisekedi a commis ancien président. Aye ko poser ba acte à cause de la bêtise muto sali infraction, va répondre boy. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élus sont soumises au vote de la majorité des 2/3 des membres des deux chambres. Parlement réuni en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur.
Aucun fait nouveau ne peut être retenu à sa charge de l'ancien président de la République élu. 9. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale. Donc, ma crime contre l'humanité, c'est pays qu'on a noté. Il faut qu'à Bissomoko en interne ande tous la priorité. Mais avant péto l'andelaye, il faut 2 chambres et un parlement va se réunir en congrès pour payer sa autorisation. Ceux qui ont anaté ba l'andelaye. Les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent. Babandopé ça y est la pension spéciale, l'allocation annuelle pour services rendus, les soins de santé, la rente de survie et la rente d'orphelin. Les avantages complémentaires. Tout ancien président de la République, article 11, élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale. Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement. Lors du vote de la loi des finances, sur proposition du gouvernement, elle ne cumule avec aucune autre pension à charge du Trésor public. Les droits de la pension spéciale prend effet à l'installation effective du nouveau président élu. Tout ancien président de la République bénéficie d'une allocation annuelle des services rendus. Les montants d'allocation annuelle, bachangonyo solakati. Naba nombre ba policiers kozala na bango nyonso ezali. Naba oya kozwa ba opesa une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement, un passeport diplomatique. Ou les articles 18. Un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, 5 véhicules pour la fonction et pour usage domestique après 5 ans, 2 fois renouvelables, un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents, comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite et une section chargée de la garde et de sa résidence. Un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser 10 personnes. Kabila to Tshisekedi soka komi yakala à cause de la garde de l'équipe 10 personnes. Des locaux faisant office de bureau pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes. Une dotation mensuelle en carburant, une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau, électricité et de téléphone. Les modalités d'exécution des dispositions des alinéas précédents sont fixées par les décrets Premier ministre délibérés en Conseil des ministres. Le sobo tangia rotina suke zali to bandoke nango malem. Omona la place ba okanga Kabila te ba okanga Tshisekedi te. Je kotanga Tshisekedi te. Oh ben Tshisekedi a comme ancien président. Ba sala kan pour Tshisekedi te. Ne faut pas citer Tshisekedi. Mais a comme ancien président. Ndena zo yibisa yo. Ah bon? Ah. Natanga Tshisekedi te. Te. Kotanga Tshisekedi puisque salamaki pona Tshisekedi te. C'est ça kasi. Et lokoyo ba yebaki makambo Kabila sala. Maman le chuchu. Le Parlement. Ba yebaki. Un jour ba kutuna chebei. Si ma koche sachet et bembe bocha koteni. Il savait très bien. Et ça n'accord, c'est pas un chauffeur, bah, le côté qu'on a, bah, qu'on doit on a, na monga fula. Bah, il y a pas qu'un jour, Arma Tungul, bah, qu'on tourne bembe, bah, bah, qu'il a fleuve, ou bien c'est la kinine. Bah, il y a que bah, dossier koya. Sango, 30 pasos samba pour na bah, papier. Il y a l'État, pourquoi ils ont se retrouvé dans le bureau nayo. Information, Yamboka. Mais autosobel kambu, il y a criminalité. Il y a pas crime. Na quoi il sait que l'on ils ont l'ongwa. Par exemple, Félix n'a pas besoin, il y a loi Wana. Ah bon? Ça n'a pas besoin de. Depuis le président Félix a eu un pouvoir. Pas tout le monde va confier. Va enregistrer combien de morts jusqu'à maintenant? Pour que nous ayons besoin de la loi. Moi, Jésus Salamao. Babette Kabatuboni. Pour que nous ayons besoin de la loi.
Il n'a pas besoin de... Donc la loi n'était pas faite pour Félix Tshisekedi. Non, alors ça... que... On est à maquillage, comme tout ancien président de la République. C'est ça. Mais en même temps, baby, que tout ça, comme ça, tout ça protéger mon ambition. Peut-être que Félix a besoin d'un côté. C'est une loi où il faut, ils allaient changer. Donc, ils n'ont pas la bouteille de Yoko. Ce qu'ils allaient bon côté. Alors on va terminer. Nanda kwa na coffre fort ya mwanga chouchou bakutaki nini? Bakuti somme ya $25,000. Ba bijoux en or, une boîte contenant de l'or pur. Bakuti des montres luxueuses. Bakuti ba bracelet en or, des documents parcellaires, documents du projet à construction d'un centre de formation militaire dans une commune d'une des provinces du Rwanda. Bakuti des documents du centre de formation militaire Tochi à Rubavu. Bakuti ba téléphone portable dont les communications secrètes et mettant Mwanga Chouchou en collaboration étroite avec le Rwanda. Bakuti 11 passeports dont 4 diplomatiques établis à Kigali au Rwanda. Des ordinateurs portables, des mallettes satellitaires, des documents d'une société SBN, une société privée basée au Nord Kivu, appartenant au député Mwanga Chouchou. Des documents et contrats démontrant qu'il est actionnaire de la société d'aviation Rwandair. Des relevés téléphoniques établissant les liens étroits entre Mwanga Chouchou et les pouvoirs de Kigali avec Kagame. Nebiloko bakuti et pas Mwanga Chouchou. Kasi yango ba combattant balimba beta yote. Balimba beta yo. C'est-à-dire qu'en dévoilant ça, c'est ça la couleur. Papa Israël, na moment toza sikoyo, bana mboka batelema lokola mutu moko. Pona ko défendre mboka. Donc, uzana Congo, mais au lingo sala centre, il y a bien il y a militaire na Rwanda. Après uza komilo buza congolais. Je ne pense pas. Bon, tout ce que ça. Union sacrée basangani bakomi ko bomba basali signature na on a moins de place basali signature yo zala kite o kenda kite pona ni. Ba bengi ba cadre yo so union sacrée basali signature yo za muta union sacrée. Nana ibso na za muta union sacrée. Nano sa derete. C'est ça toujours. O kota nante. Non. Yo ko kota te. Sango. O mona ki signature jamais o mona ki ngate. Mukolo ko mona ngana zo signature. O ko lobake na moni yo pe uche. Très bien. Siko yozo attaquer Kabila par rapport à la gestion nae, mais alors que bato nyonso bazaki na Kabila lokola batundu ba boshab ngana prophétisa kango na lobaki din na lobaki que monsieur Kabila FCC ka shokuf parlement na yoko kwei Sénat ko kwei gouvernement ilukamba eko kwei PPRD ekotika la sango pam vous allez isoler batoza na bango bako bande ko yemba béton. C'est l'accomplissement de la prophétie. Moutou a changé Zoba na Ibembe. Ce que les lois tournent dans mon cœur, il faut la défendre en boka na mboka. Ma bezani. Ce que mon chab a trouvé que non, ton landé loko yumingi. Si quand tu comprends qu'il faut tout défendre en boka na biso, où est le mal? Problème est que moutou ya kaoulou, ya train, politique na ye, de bazolanda. Kabila zaki na politique, il y a impunité. Donc on a zélé rouler pour le Rwanda. Bango ba kokoki kosala nini? Chinois azozo 12 milliards. Congo démocratique azozo 822 millions. Nani azosala biloko wana président? Bongo bango bakosala nini? Très bien. Mais avec Foye ba pona kosukisa ke mboka iza na pasi. Bato bachelaki Tshisekedi motema. Mais nyonso bato bakaraki bamoni yango te. Bato bakomi ko regretter Kabila babi vaut mieux tozala en Égypte na Kabila. Kebola kabiso Israël otokomona te. Po bolaki biso Congo Allemagne tomoni te. Bato belé baza déçu na Tshisekedi na politique na ye. Na quoi ko répondre ni ça? Na zo ba te so boko zo deuxième mandat na ozolo ba yasuka. Siko ozolo betokata tokokata bongo. Lobaka ponga na mona sobo. Bato na bazana sol ya Kabila. Kabila zo futa ba journaliste na batumbongo ebele balo ba Kabila ozolo bwana. Ya solo. Ouais.
Sango. Dieu Kabila na président Félix. Bakaboni, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Kakana Mando, ça fait 2 ans. Donc, on a 2 ans. De Félix Azot-Salagnon, c'est à Burkina 18 ans. De Félix Azot-Salagnon, son papa n'a yé. Soi-disant, papa, 4 ans. On a 32 ans, mon bout. Donc, Batouana, au moment où on se retrouve dans le binder, on est sur le lème. On est sur le lème. Mais qu'il est obim. Comme une punition de Dieu. Motivo, Tosirisia, il va venir, il va voir. Monsieur le Sili, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de... Je serai plus blanc que la neige. Population bofongola mission tabato memie na kolia matiti eza régime. Moto saka yo na premier mandat, deuxième na troisième na quatrième akokosa. Boboko la bankosi te ba candidat député bankosi. Tala ne ba komi ko swa biso boko ba kolondako. Province nyonso komi na mwanga shushu nango. Oyo aza pomba, oyo azo régner, oyo azo sala nyonso ya lingi. Loba malamu pona Congo, sala malamu pona Congo, kanisa malamu pona Congo. Kimia na mabota na bino, tokuta la lobby. Nsingi pululu akozala, tokutuna mituna ebele. Tokozala pe peut-être na débat, bozanga te lobby na kolakisa bino pe makambo ebele na mwana mwasi oyo aye ko bwaka na sia makolo nanga lobby ke abende a melaki mutu rouge, abe a travailler et pe a tie mutu kana mai. Bon ngai te. Bokoka elobi te vezara. Sango be falo benga, mais abe azo yamba te na sala nini. Tokomi pe mukanda na paroisse, tozo zwa pe suite te. Lobi kaka totala ndenge kozala. Merci papa. Na ndengo yaki. Merci Sango. TV mimisi milinga. TV zikite. Mais bato na ndako bayoki ke milinga bangi na TV. Ngola lelo yaki na Bible. Pona nini yaki na Bible lelo? Na uti na Bible quelque part. Mais na yaki na ngo pona telesende kwa mbongo. Loi chani. Loi chani. Bosolo esili. Moji mwabana. Kamata salaire bakati mbongo. Fongola misu mibali batute. Papa, ozolela nga livance. Olingo bubanga 4% de moins. Je vais porter plainte. Nous sommes de ma chef. Yanga peka boy. Yango bino basala bino ka popo kosa biso. Tata, loko lo bito funda toke no funda. Voisin na biso oyo azala ka magistrat. Tozole ke salaire. Kaji. Tukenda. Voisin na yope. Biso pe ba magistrat bakati biso mbongo. To kamwe. Yo na zo kuma plainte. Na pesa avocat nanga to funda l'état. Na mbongo ya passe boy. Toujours funda. 4%. Tonton Elo, s'il te plaît. Je pense peut-être que Kozala bakati bino mbongo à Sensap. Parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement dans les médias. Que si c'est pas le cas, en tout cas, c'est ce que je vais bino. Ouais. Sensap? Oui, Sensap. On va vérifier. Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a créé un décret numéro 15/031 il y a 14 décembre 2015. Et ça l'a mis pour en charge bah, fonctionnaire de l'État si ma retraite na bango. Na yango et sengeli fonctionnaire nyonso a cotisé na salaire na ye, l'État peut abakisela ye mbongo ya cotisation. Mais c'est bien, moi je suis magistrat. Hier as enseignant. Tout ça concerné t'es? Papa, nga mobile nga za policier. Nga ina kende retraite pour na kende kukufa. Na kukufa te. Ya solo. Sensap liboso ezalaki kaka pona bato ya fonction publique. Kasi depuis juillet 2022, Tata Mokonzi ya Ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, na souci ya kosunga ba agent ya l'État sima ya kozwa pension na bango, abakisi ba militaire, ba policier, ba enseignant ya enseignement primaire et secondaire, ba professeur ya université, na ba magistrat.
donc boka mote soki bakati bino mbongo ezali de mpona kolengela lobi na bino. Ah bon? Pe esoki wana te Sensap azali pe lisusu kointervenir na baka ya ba risque professionnel, c'est-à-dire maladie professionnelle na accident de travail. Oh, mais soki boy tata ils ont likanisi malamo. Avec Sensap retraite ya ba agent à l'état eza susu likambo kobanga te. Retard ezalaka te, nkokoso ezali te. Telle ba condition tozo yambela ba retraité. Mais telle ba condition. Nyonso lobi eza malamo. Et bongo soki agent wana akufi. Soki agent akufi. Eh ben molongani o atikali na bomoi ako continuer ko toucher pension na ye. Ti soki abali te. Ou bien bana na ye ba ko continuer ko toucher ti na 18 ans. Soki bazotanga ba ko toucher ti na âge à 25 ans. Oh, tobaga ki papa. Soki za pour la retraite. C'est que na Sensap retraité à l'état kozongre le kum na ya kalako. Exactement. OK. Le quoi ça na cotisation retraite. C'est ngana lia na mutali boss. Te maman. Ezali kele bate. Ezande po mokolo papa a besoin pension. L'État a foutu à le fonctionnaire nyonso pe akelela te. To pe soki akweli maladie professionnelle to accident du travail bazoyer en charge. Et nous ko bate mosali nyonso ou a foutu makana l'État bakobanda okata ye moi quelque chose. Pote tango akozo pension l'État aye bakofutaka ye. Voilà. On se solide. Sensap pour la lobby na biso. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.